et ba politicien na biso mingi baza na deux défauts. Et loko mi balé ça la bango ba kweyaka et ça positionnement na discours. Ils ont utilisé la réputation journalistique pour que baza aura politique, c'est une bêtise. Donc na mboka na biso etika nango rythme. C'est ngai na lingi na comme politicien faut na ça la combo dans le domaine politique. Et là on a eba kaka na ba congolais na biso ba politicien na biso. C'est ba okanteka sur mbongo. Bakabona. Ba politicien mboka na biso il faut ba maîtriser positionnement na bango. Ba maîtriser positionnement, ba pe koza na discours. Ngana esa peuple congolais aeba que toza na classe politique moko. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans un énième numéro de votre magazine. Exprimez-vous sur votre chaîne Concept Touch Télévision. Merci à vous également, nos chers internautes, nos fidèles internautes Bolinga Kolanda Biso, de temps en temps, surtout dans l'Italie, analyse politique, culturelle, exprimez-vous. Voilà, merci au DG plutôt, Audace Milandou, merci à Maman Afi Milandou pour la initiative qui toko ya boye ngana ko lembate toujours couper sabino ma remerciement parce que au bozo sala ils ont leké la batou concept touch tozo kende ike okel okendo to koma toujours objectif to atteindre le sommet ya ba chaîne. Voilà, merci na Pamela Ndoukou depuis Italie, merci na la grande Rosette depuis Italie, merci na Onésime Pedro depuis Lyon, merci na Glody Lunda Mobali Mbinga depuis Paris. Voilà, les lots que sombiti na makanisi na Italie actualité politique pour les opesa tungono en République démocratique du Congo, tozali awa na centre de Kinshasa, bozomo na tozali na rond-point Willery te ko sombiti na makanisi mais nazali nga mon côté je rappelle, azali pe politicien te, azali na kamoro politique te, yena ine to ko sombiti na makanisi ko analyser na Italie actualité politique na République démocratique du Congo oyo ezali bongo dominé na destitution ya mokonzi ya mboka oto bengi bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État o ndeko Fayulu Martin Fayulu na Théodore Ngai bazali ko senga destitution na ye. Voilà, to ebité ce qui likambo oyo et ko suka wapi parce que Martin Fayulu na Théodore Ngai il faut répondre na mokolo ya lobby na invitation ya parquet pour que ba ko justifier wapi pai chef président de la République a violé constitution et pas ngambo mosusu bandeko ya lamuka pe balobi kezali complot ya Martin Fayulu nandeko na ye Adolphe Muzito po basangana na ba oyo bazali na pouvoir. Est-ce que ezali ya solo to ebité yango to ko solo la na mona mboka o azali pembe na ngazali pe journaliste comme na ebongo Alain Kachala ami de tout le temps to salaka na ye, il parle très bien de na ye to ko analyser ya azali ngambo ya politique te to ko beta na ye masolo na o Italie actualité politique na République démocratique du Congo to ko yamba pe ba différentes classes politiques poto yeba ndenge nini actualité yango ezali ko évoluer parce que ezo sala passe mingi ndeko Martin Fayulu ya lobi ya ko saisir ba députés nationaux ya FCC na ba oyo ya cash à quoi atteindre bango ndenge nini. Voilà tout solo la makambo wana na mona mboka Alain Kachala mbote na yo, bienvenue dans l'émission Exprimez-vous. Merci beaucoup ndeko Mercis, merci na ko inviter nga na émission oyo. Émission et le belara mingi actualité na katambo kanabiso lelo na koloba mingi en tant que Mopandi Sango nazali na casquette politique te ngai nazali indépendant nazali observateur social nazali analyste partant ya ba fait sociaux ndenge zali kotambola pe lecture politique ndena komanyola na mituno ko poser ngai. Mais si ko lelo tozomona tunguno ezo sala na République démocratique du Congo na o Italie destitution ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na yo analyse na yo ozo sala yango ndenge nini na o Italie fait to ezali ko sala entre Martin Fayulu na Théodore Ngai. Bon, omoni na mboka oyo parce que tozalaka na volonté ko lobaka vérité te. Mboka mbiso eloko ebomaka biso ezali bosolo. Et ba politicien na biso mingi baza na deux défauts. Eloko mibale sala bango ba kweyaka eza positionnement na discours. Positionnement ezali oza na ngambu nini. Petango oza na ngambu nini ozoloba nini. Nde yango ekoisaka ba politicien na biso ebele. Yango komona ke oza na ba oyo bazalaki lobby ba pesi merci na Kabila. Lelo babengi Kabila Rwandais. Ba oyo to lobby bandeko lo ba Kabila zalaki Rwandais. Lelo tango balembonga Kabila komi Monsanto.
Donc ezali discours na positionnement na oyo tuninga ndeko Fayulu ngai na kolobake si et seulement si violation de la constitution ezali na makambo Fayulu azali koloba mais Fayulu ayeba ete yemoko azali ko dénoncer crime constitutionnel en commettant un autre crime constitutionnel. Ah bon? Na sens nini azako dénoncer crime constitutionnel na sens que constitution koki kozala violée. D'après ye ndeko Tshisekedi a violé constitution. Alors lokola ndeko Tshisekedi a violé constitution, mais procédure nini Fayulu azali ko engager pour que Tshisekedi akweya. Mais ce que Tshisekedi akweyi, qu'est-ce qui va arriver? Ah, on peut pouvoir péter. Yangwana sikoyo Marie-José Foucault Lobaki na mok na Twitter na compte Twitter na ya Lobaki soki ndeko Tshisekedi akweyi na minute oyo ezali échec pour na batu nyonso. Parce que bao bakambaki bien te bango nde bakozonga. Mais peut-être que na démarche ya ndeko Fayulu azomona lokola soki Tshisekedi akweyi parlement coexistait les sous-soutés. Voyez que le parlement est intéressé majoritairement FCC. Calcul est simple pour la FCC. Le jour où Mokonzi Tshisekedi Chilombo a sali makambo s'appelle si bangote. Bakosala nyoso pour que babale. Et déjà nga nazali mopande sango. Nasaki lecture ya ba média. Makambo za ko lobama na ba média sur oyo prévu na session parlementaire en septembre. Na discours oyo Fayulu na Théodore Ngoyi bazali ko prononcer ezomonana noir sur blanc que Lumumba Lobaka le plan est déjà établi. C'est lui de mettre en place un pouvoir contre la volonté du peuple. C'est-à-dire que na luro tozali kokende. Ezali allure ya bras de fer. Ezala sur certaines sessions parlementaires en septembre. Il y a une élection 2023. Oh. Accusation, projection simple pour atteindre l'avenir présent à Kanabatrou. Présent au Vivaga. Mabe et aloko sali le roi mabe baba soko le ligoro do lelo. Au makwanza jour mokotin. Mabe yo sala lelo et créer le canal et projeter déjà venir. Et loko ko sama na session parlementaire à septembre et puis sa configuration élection à 2023. Mais yebake il faut quoi le baki na démarche à Fayulu moto ozala perdre sa peuple congolais parce que on a tout le monde Alexis Tambwe Mamba ndi mutakozwe bonga wana parce que azali président ya Sénat mais Alexis Tambwe Mamba akozwa e bonga wana yangwana il faut kozana intelligence politique na lobaka même bandeko Fayulu oyo azane na maele ya kotanga classe ma na bwanya te ana sagesse te Fayulu ana carence ya sagesse. Pourquoi ana carence ya sagesse? Parce que tango outi libana mboka tu étais d'abord éloigné de ta base. Tu étais plus dans le sensationnel à travers les réseaux sociaux. Ozongi. Cherche à comprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Cherche à comprendre d'abord qu'est-ce qu'il faut dire. Tant qu'on a un discours à destitution, on a passé la crise. On a une crise sanitaire. Et ça déjà, crise sanitaire est enflammée, crise économique. On a une crise politique. Donc, il y a un chaos. Parce que on est kokota pena matata mbutu kokota matata parce que l'élection au matin en 2023 tangelanga jour nini au premier ministre Ilunga Lukamba le na parlement présenté bino budget annuel il y a élection. Chaque année il y a un budget, il y a un pourcentage alloué pour les élections. Yo on a 2019, on a 2020. C'est-à-dire que tant que le gouvernement a présenté volonté à réserver mbongo pour l'élection, il y a que l'élection 2023 est hypothétique et exalatée. Voilà, là, ça devient compliqué. République démocratique du Congo, Mboka ya Makambu. Nous allons continuer, ils ont analyse tout ça là. Mais côté mon sous peut te mon appel, bandeko côté ya IDPS to côté cash. Est-ce que démarche na bango ezalaki malam ou ezalaki biaisé? Ya ko yeba na ko nommer ba juge ya cour constitutionnelle. Est-ce qu'ils ont vraiment violé la constitution? Bon, nomination et le retour le belalelo état de droit. État de droit, tu sais que tu as inventé. État de droit, l'état de droit a déjà existé depuis longtemps. Un état de droit, c'est un état de valeur. Et ma valeur est depuis Mokolo, et qu'on a biso indépendance. Tous les valeurs en termes il y a identité congolaise. Lumumba bakimbangu bakimpa vite à la héroïne. Bango déjà bazaki na posa topé sa Congo identité moko sacrée. C'est-à-dire que le droit des indigènes doit être respecté. État de droit banda kuna.
Les premières élections démocratiques avec une coalition politique et Banda Kuna. Lumumba majorité dans le Parlement, Kassavou pour président. Bapé Sambok indépendance. Problème, il y a nomination Oyo. Et c'est nga qui kaka constitution à la respecter. Mais nga nazali constitutionnaliste était. Nga natala kaka esprit à texte. Muto koyo ko sa le loko Oyo et koyo za la contre-population te. Tshisekedi à découvrir ba faille belé na kata justice na biso. À découvrir ba faille belé na kata armée. Okoyo ko se commis tout na question un général parce que aza affilé na réseau moko boyete à Mobola. Mais un major, attends, on a ba jeep, il y a 50 000 $, à Zambongo, salaire n'est à 100 $. À Zambongo, il est vrai qu'à cause ça va faire, on ne refuse pas. Bambongo a tout basimbe belé, alors que tu as salaire officiel dans Bazango. Et puis ils sont en temps plein de service militaire. Aux hommes, il y avait beaucoup d'incohérences. Tala n'enga justice et zalaki. Soko kei, ko porter mutu plainte na justice. Se reporter mutu plainte na justice et que mutuana aibi ko solo la kaka na magistrat au perdre donc ça dit que justice est un problème yango ne senga ki état de droit et zonga c'est à dire que bataki on a tiroir et zongi alors mutu tu fa mettre ko banana e moko Félix alobaka on a vidéo soki atangai na ko ici mibeko na buki mibeko ya l'état boloko. Et bon, on sait Félix a des bolos que Tobanga limité. Limité ça Congo. Voilà, limité ça Congo. Toujours continuer dans l'Italie analyse. Tout le analyse, monsieur Oumé la rapenda, toujours à kaka question essentielle dans l'Italie et entrer dans la politique. Mais toujours rappeler la bino kaka la semaine oyo. Tokoyamba un politicien monsieur soit appelé ngambu ya lamuka parce que tozela ki bino moko ya UDPS ozali bon secrétaire national mais tokozela bino pe soki yé pe ba propos na ye kozala ndenge nini parce que tomoni ndeko l'Assemblée provinciale, Mike Mukebai, déjà à se désolidariser dans tandem Fayulu Muzito, to éviter à venir dans Ngoy Kozala Ndengeni à l'Enkachala, tout le monde ndeko Mike Mukebai s'est désolidarisé dans Bandekomi, Baléon Bazou, Kaba porté chef de l'État, destitué chef de l'État. Il y a un autaki au Loba Awa. Des fois, il y a un politicien congolais a discours dans positionnement. Tant l'opposition est bien au tenir discours en dernier. Tant qu'on a position dans haute politique, discours ni nos anans. Aux anans discours mort de précarité. Le lo beli lipa, le bo le bel habitabe. Le lo fingi manga, le bikona ba mono na simanzete o manga sende. Donc il faut qu'on y ait nini auto lingi na politique en boka na biso. Bamukebai, ce sont des immatures politiques. Oui. Bamukebai baza ba immature sur le plan politique. Pourquoi baza ba immature? Baza ba mikolo na biso na journalisme. Ba yebi information. Ba tangi information. Peut-être que sanga yo yebi ngai ngana za na seva boy ngana na seva boy tout ça. Kotangela mutu seva za problème té. L'expérience sans compétence c'est une décadence existentielle dans la société. Tu as l'expérience mais sans compétence, ça vaut quoi? Oyebi combien de joueurs dans le domaine à Balé? À ça 20 ans na terrain. Mais moi na moi mkia na simalandi si ba ballon d'or. Si Mbappé. Ah net Mbappé bo. Net Messi. Si Messi akuta ba mikolo. Ti lelo ba obetaka ba moni Messi nenga bandi. Akuti ba na terrain. Ba Ibrahimovic. Mais Messi alandi si ba ballon d'or. Donc c'est-à-dire que l'expérience n'exclut pas la compétence. Et d'ailleurs la meilleure de l'expérience c'est la compétence. Yango nazoe bisabino que ba Mike Mukebai il fallait d'abord bayeba nini bako sa na politique. Ils ont utilisé la réputation journalistique pour que bazo aura politique, c'est une bêtise. Donc namboka na biso etika nango rythme. C'est ngai na lingi na comme politique, c'est fona ça la combo dans le domaine politique. Et puis soko tali bien, ermo biso ba congolais to na so bazoba. To votaka bato ba finga Kabila. Mais si on a l'Enkachala, l'élo actualité, tout le banane makambo. Est-ce que classe politique, nouvelle classe politique au Kokota quand le tout le monde politique dans la République démocratique du Congo, c'est un peu changer classe politique mususu. Hein? Parce que makambo ils ont que tout le temps République démocratique du Congo, ils ont kotaka c'est na makambo. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle classe politique entre Kokota ngondengeni. Avant de répondre à la question, on a fini la question Mukebai.
discours à Moukeba sur Fayulu qui a trahi qui, oh, ce qui Fayulu a trahi ça, Tshisekedi, tout ça, j'en passe. Et là, on a eu des Congolais, des politiciens, des c'est bah quand t'es sur Mambambongo, Bakabona. Donc Mambambongo, ils en a 4. Mambambongo, il y en a 4. Mambu, il y a au moins pouvoir au Bakenda où il est à Genève, ils ont Mbongo. Elle en a où il est Mbongo. Mbongo, c'est simple. Ceux qui ont Kabila na pouvoir. Tobotoli Mbongo azanango, tobotoli Olive Mbongo azanango, tobotoli Zoé Mbongo azanango, tobotoli Jeannette Kabila Mbongo azanango, tobotoli ba généraux bato ba renseignement bato tout baza lié na Kabila, tobotoli bango Mbongo totindi bango na prison. Yango na ba na discours nagé. Pourquoi discours à nager? Parce que zaki discours ya oyesa bato ke bokende bobima mboko. Yango no moni lelo bakabwani. Les Français l'intérêt rassemble les gens mais ne les unit pas. Le rassemblement n'est pas l'unité. C'est ça la conséquence. Tala sikoto komi na ba bloc tribal. Est-ce que vous savez que voilà, surtout le côté du tribalisme. Mamba tribalisme Kabila mutabandi yango. Na élection. Kabila Moussoaili candidat na enani. Chadar. Moussoaili. Kabila zaki premier ministre. Ba candidat na bando uta na bloc linguistique ni. Ba premier ministre. Oya pays o bando uta na majorité, bando uta na bloc ni à part Muzito. Na gizenga ya yemo na parti na yi matata za muto wapi ozomona que mais premier ministre Mobimba ilunga premier ministre Mobimba voyage na ka na Katanga aki remercier bato ba pesa ke beaucoup na Bukanga Lonzo kuna na bandu kuna Bukanga Lonzo akenda ota cimetière wana eza cimetière yanga no matériel nyos te kufa mais tala Tshisekedi de loko sali élection Basali Dio, Moulouba na Moussoaili. Le problème, c'est le Congo qui doit gagner. Je suis contre le tribalisme, d'autant plus que ceux qui ont utilisé plus les relationnels sans compter sur la compétence et la potentialité. Tribalisme, ça bien sûr qu'ils en termes de valeurs. Merci si Oza Mouyaka, loko langai, ponga naza Mouyaka ya Kwango, yaka Songolunda. Oza Mouyaka loko langai. Ce que vous avez na potentialité aux andes non pesa beaucoup ni na pesa ote si on a dit qu'on apporter un plus mais ce que vous avez nul na ochoka place on a parce que aux andes konanga yango na buzoba. Mais qu'est-ce qui nani Martin Fayulu ko gagner nini na o nyonso zonu parce que tant ba destituer nani Félix Tshisekedi alongo na ebonga na o ko gagner nini parce que nous sommes tous les Congolais. Makamunini peut-être comme un premier ministre. Ça passe mingi. Peut-être comme un premier ministre. Maintenant mi tuna imagine OK sur la coalition. Yango na moni na ça un deuxième mariage. Yango na esa rabatu. Ata Fayulu a qui pouvoir alanga sa lelo ko Tshisekedi sali na Kabila angaza na maji mususu te. La conscience elle est claire ce qui pouvoir ba politicien na biso na isara na lobakango baza ba immature ce sont des gens qui sont venus chercher de l'argent mbongo ya bakope kokate ba oluka mbongo na politique ce sont des immatures parce que elo mon ami tunaka na 2000 combien? Na 2000, ce qu'on tali bien, pendant que Kabila a le pouvoir, les politiciens opposition bando lukanine. Kabila kende. Yo tuninga mamba nouvelle classe politique. Classe politique est une individualité. C'est le système. C'est l'idéal. Vous comprenez? C'est idéal. Classe politique à Mobutu Koufandeni. C'est lorsqu'il est parti. C'est pas parce qu'il est parti que classe politique va mettre Koufaki. Mais l'idéal mobutiste est resté. Parce que Kabila n'a pas Mobutu en miniature. Il n'est pas vivre le roi Mobutu en miniature, mais il y a un système démocratique. Kabila, c'est le Mobutu de la démocratie. A créé un système, il y a dictature stratégique dans la démocratie. Article bino champ libre, bolo bandenge bolingi, mais il y a ibi banani azuzwa. Ibi ndia ko neutraliser ba parti opposition. Yo moni batika kilokoso ya mbongo. Eloko la bango, eza kilokoso ya mbongo. Fayulu soki akomaki président de la République, angasa la coalition na Kabila. Idée ya bazaki nango yo Torosala qui est la transition du pouvoir la mouka transition 3 ans. Transition 3 ans pour ça on a parlement ni. Au faille OK nanda kunena bana. On est ça buzoba. Voilà tozo comme penza un peu na suka ya analyse na biso baza ko signalinga to comme déjà na suka mais to chuter na likambo itali révision ya article na itali loi électorale bande ko FC baza ko s'opposer na itali élection présidentielle de deuxième tour démocratique assis
le peuple vote, le choix est concerté. Pourquoi le peuple vote, le choix est concerté? Parce que le vote, c'est un principe sacré pour le peuple d'exprimer sa volonté. Ça, c'est le peuple qui exprime sa volonté. Azako exprimer volonté à travers vote, n'est-ce pas? Mais si le choix, il faut que tala. Malgré que le peuple a voté, il y a que Moutoua Kobima azala un candidat du peuple. Vote ça en trois manières. Par conviction, par influence et même par défoulement. Pourquoi je parle par conviction? On a voté Tshisekedi pour Kabila Nyokoli peuple, par exemple. Donc on a voté Fayulu en 2023 pour Tshisekedi a géré ma bé, mandat nae, mandat d'action, 0. Sikoyo, vote par influence. Ah, merci si vous votez nan. On a voté dans la Fayulu, on dit qu'à côté de la bisoma in a quartier. Ah, il y a solo, c'est un appel qui vote à côté de la bisoma in a quartier. Vote par défoulement. Ah, nan est comme ça latin. Bureau on pesa. Bon, on a quelqu'un na chaka mokolo, na voté nan yango. Papa, ba candidat di bazar. Numéro combien? 300. Pesa numéro simple. 220. Tiens, 220. Allez, kaka. Tu vois? Mais le vrai vote, c'est le peuple. Le vrai vote, c'est la stratégie politique. Ce sont les négociations politiques. Si bah Luka un tour, c'est pour que bah Luka le lengenini, il y a quoi entretenir, vote. Si bah Luka, tous en direct, c'est normal. Si bah Luka un tour, et ça le lengenini, bah quoi entretenir politicien bah sont non sérieux. Bah respecter positionnement na bango politique. Et puis, base un discours constructif. N'a pas ça chapeau mingi na moi na mboka. C'est le politicien le plus modèle ya mboka na biso. Et bien les bains na politique bazo taxé pe loko la za tout proche ya azo za la pena na ba couleur politique tendance na isa pena social la mukate bazo mona des fois hein comment na baba lo ba lisusuté. Baba pourquoi? Parce que muta na maele. Moïse Katumbi aza ko fournir effort. Il y a qu'on luka, qu'on maîtriser l'issue, qu'on remaîtriser RDC à partir à Katanga. Et à partir de Katanga, né à luka l'issue, aya na pouvoir naza muta Katumbi te mais par rapport à positionnement de discours à Katumbi, il est responsable. Et puis, yo lingo comme un politicien, o lingo diriger Congo, o tonga la biso école, o tonga ba immeuble, o ça dernier sur le plan social. Tangelanga kombo ya école moko ya Tien Tshisekedi. École primaire, maternelle, nakabe akamwanga. Tangelanga école primaire, oh il fallu la bimisi mbongo à ton école. Toi bibon ça va j'ai l'argent, na ba faire nangane na sala kanta ke mutu, na bimisi mbongo ata $100,000 à pamba. Na ke na mboka, kende kindu, omona. Quand même, a sali quelque chose. Mais Batou Oyo, Bazali Koeb Sabiso Lelo, Bazab acteur politique. Osa acteur politique sur base de quoi? Quand tu es... Voilà, et monsieur comme les gens qui analysent, comme je le disais tantôt. Voilà, merci. Nabino surtout besoin qu'il y ait analyse. Oh, tu comme souka Alain, tu continuer avec d'autres actualités pour que tout soit ici parce que la population est toujours victime de makamunyo surtout le babongo, na makamunyo surtout bande ko politicien bazo mabiso. Ndeko Fayulu, Azol Luka, chef de l'État Akweya. Et qu'on profiter dans les côté. Population congolaise n'est qu'au croupi parce que après yango ba mettre ko salama les populations ko songa suna nzala to wuti na ba makambu ya crise sanitaire et ya o Italie coronavirus to songa lisusu na makambu mususu en tout cas tension ko dans la République démocratique du Congo pour que to éviter tension wana to sengi na yo pende ko Fayulu chana moi vert chama mai na vert hein baloba bongo te voilà acha gene mupanza melama parce que et qu'on profite dans les autres côtés. Le chef de l'État pour pouvoir rejoindre la FCC et qu'on soit la bande de soit disant peut-être à diriger parce que nous affirme la réformation tout ça toujours analyse. Tu éviter ceux qui sont wapi, bazali bongo convoqué na parquet ndeko Théodore Ngoy a lobby que baki ko déposer là en kaka na ndaku ceux qui de manière ceux qui zalaki illégal. Voilà tu éviter ceux qui sont la bango ndenge nini. Selon bango interprétation chef de l'État a violé la constitution. On ne sait pas
cette affaire est à suivre. Merci à vous, chers internautes. Merci au DG Audace Milandou. Merci à Maman Afi Milandou. Merci Nabino Nyonso bandeko internautes au Bolandara Biso na chaîne Nabino Bolingaka Mingi Concept Touch Télévision. Merci na Guylaine Lusinzu depuis Cape Town. Merci na Ben Mwenze au Landi Biso depuis South Africa wana na Johannesburg. Merci na bino nyonso tout bana ya Congo to simba na maboko Congo elonga Congo tolobaka yango ezala eloko ya makasi to tika yango te lelo Congo ekweya pour que to tombola bendele il faut to simba na main dans la main aller cacher liloba ya suka pour to boucler émission. Bon liloba ya suka eza nango vraiment c'est très simple, c'est très écourté. Les politiciens en cannabis, il faut maîtriser le positionnement na bango, maîtriser le positionnement, causer un discours. Ngano ce peuple congolais a que tous la classe politique moko immature, bato ba lokoso mbongo et baza ba égoïste. Na tche bango tout na bloc moko, ezala UDPC, ezala lamuke, ezala bato FCC bango tout baza ba égoïste. Terrain na bango d'abord et la formation politique. Un pays où tout le monde cherche à devenir politicien, il y a un manque de leadership. C'est-à-dire, la politique n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une nécessité. L'obligation et la nécessité, c'est deux choses différentes. La nécessité, c'est une responsabilité morale. Alors, Biloko faut comprendre qu'il s'agit des incohérences. Pourquoi? Parce que c'est le discours et le positionnement politique à la base de tout. Et ces discours et le positionnement, ils ont favorisé na égoïsme, le koso ya mbongo, na manque ya leadership. Aucune constance politique. Ceux qui basimba ba mbongo, ceux qui na ba compte na ba ata na ba $50,000, ba $30,000. Et là qu'il faut ba salandero na ngai, ba tonga ba école, ba tika distraire biso. Voilà. Ça, c'est une très belle lecture, c'est une très belle discours. Hein? Discours Mogo est clôturé. Émission Analyse Abisso Mokolalo. On se retrouve à la prochaine. C'était moi, votre humble serviteur, Merci Smayangila. Mon numéro, c'est le 080 plus 243 81 410 12 50. 81 410 12 50. Merci à Bruce Mopi qui était derrière la caméra. Bye bye. On se retrouve à la prochaine.